Sokinza leleki emame balobi dengo mama na bibe moyindo aza na pasi ego aza kondima pasi nete ego oyo pasi ego moyindo aza na pasi ego aza kondima pasi nete ego. Maintenant bandeko balandi émission bayindo bolamuka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo na vuva mo télévision bien sûr mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo yo internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission bayindo bolamuka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moyindo na nzoto ya moyindo po utamu ntango moyindo azeko tambola na kozanga conscience yango moyindo alei na fulu yango moyindo alati na basuva toma ya tombola na mokuse moyindo mobola ya mbonzoka nde ye moto afandi na mabele ye ntonda nkita talantina nesongi ya nzila fo mokusu kia muzana mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine vutuka fumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa moyindo na esika abungela talantina manaka ye ekobiange makabongo bayindo bolamuka tokolikia to meseni koloba biso liboso na bino ezalaka be kozongisa conscience ya bato kolamusa lisusu makanisi ya bato tozali kosolola lobi eleki awa na ndeko moko ya mikili ya poto ayebisi biso alobi ndeko Ndombele awa Macron officialisé alobi vaccin oyo bango baboyi epai na bango na Afrique eze obligatoire esengi bayindo banso bazwa mama na biso wana ntango abengaki biso oze kosentir ke motema na ye yaki malamu te bango bakenda koluka batika mabota batika bana batika une grande famille awa na Afrika soko baze komona vaccin wana kokita na Afrika bango nde baze ya kubanga makasi koleka toyebisaki bango eze sika te uta tokutana na loposo pembe yonso oyo eze néfaste yonso eze lokola ya kobeba ya kobomwa yango abwakaka na Afrika bokomona ko lelo biso pe liboso na bino bomo mesano toko simba ba secteur yonso misato ya bomo ya bato ba secteur misato ya bomo ya bato ndenge tolandaki mposo eleki conférence ya ba mama na biso molongo baleki ayaki mpavita basalaki bongo kuna na ngiringiri basimbaki 3 secteurs ya bomo ya bato 3 secteurs wana lelo biso pe liboso na bino tokolakisa boni uta la nuit de temps loposo pembe yonso akotindaka eze oyo ya rejeté eze oyo eze néfaste oyo ya moni ko détruire ndabwakaka epai na yo okuti biso sikawa yebake manaka yeze manaka eyei koluka bosomi ya bayindo nesongi nzila fumukusu kia muzana panda na ngola tolobaki yango na motu ya manaka ye mokobi bongo misala ya 1921 zala nini 1921 mosala yango ezala nini tango mosuba ndeko basosolaka te mosala yango ya fumuki mbango ezalaki kolimbola na bayindo ntango ekoki tokomi na tango ya bonsomi ya bayindo balamuka yango fumuki mbango alamusaka bibembe bayindo baloba yango fumuki mbango alobisaka bababa bayindo bamona yango fumuki mbango amonisaka bakufi miso to baveugle bayindo pe batambola yango fumuki mbango atelemisaka bebonsono rien que ça mosala wana esilite nde fumuki mbango bango moko balaki
nakei me motangisi ya koya nakozala nga moko na kati ya motangisi wana tala ne songi nzina mfumu kuzukia muzana mpanda na ngola na nsiku mia semono anta notice oyo kosala ete baindo wana baseko notice oyo kosala ete baindo wana baloba batambola pe bamona trois secteurs oyo tolobi tokolobela lelo loposo pembe akumbi religion ayei nango na basanduku accompagné na machette sabre calibre yonso ya tambolaki nango soko ezalaki liloba ya bonsomi ya mokili mpo nini esengelaki ezala accompagné na makwangola na mandoki na badynamite mpo nini esengelaki ezala accompagné na violence sans christianisme moyindo acteur ya mokili sans christianisme sans bareligion importée moyindo misali bie biso azali na biango posa azalaki na posa amela mai asalaki vaza komelela mai asalaki kopo asalaki yonso azalaki na posa alata amisalelaki bilamba histoire du textile ezena bato mosusu bakomelaka nga ndeko ndombele olingaka mindele te longola bilamba te bokenda kotanga histoire du textile elamba moyindo nde abandi biso bato ya pideur toexposaka nzoto te biso nde toyebaki ntina ya elamba biso nde tokelaki elamba loposo mpe bakokaki kosala elamba te amesana na bolumbu lelo boyebi bakeli na banidiste bato mobimba bakokenda wenze bolumbu bakokenda na barestaurant na bango badili banidiste balumbu sans ba religion importée sans christianisme yende motu azeko mema ba remorque ba religion mosusu ediembeli sans ye biso baindo to salaka yonso to lataka ba perle lelo curieusement soko bazeko loba femme africaine tozeko zwa femme africaine ya tango ya boumbu na tango ya libebi mwasi wana kendaka kaka bilanga ya tuti pondo alambeli mobali fin point barre te lelo bato ba chosifie mwasi wana bokolanda na bolandaki yango na conférence tango roi Léopold azeko pesa ba missionnaire catholique bayaka instruction alobi bo garder ba femme ya baindo na mission et pas ikani ba komisaka bango objet sexuel mais te mwasi moindo na tango wana mais azeko sala ba porcelaine to ba biloko nini ba jar ba vase ya babenga yango lisuni bambeki bazeko sala ba perle basi tango toze koloba kosala ba perle wana ezete artisanat te industrialisé mwasi asukaki kaka na bilanga te na poko ya lambi atuti pondu bato balei 18h ake alali mpe kobota te bankoko ya biso bayebaka mwasi aze kaka organe ya reproduction te tango mosusu bango moto baye na enseignement basalaka na ino mobali sima baye kosoutire cote moko nde bakeli nango mwasi yango babimisaka mwasi sans valeur te bango bayiba ya biso bakumbi badzu ya bango ya mabe ndenge tolobi yonso ya mabe bango babwakaka na Afrika tobandi na ino na bonzambe na bango tobandi na ino na bonzambe na bango bango bakei kopesa mwasi valeur pai na bango valeur wana bakutaki yango awa bango bazongiseli biso nini mwasi moko abimana na mopanzi oublié par Dieu azalaki na moins de valeur mais curieusement botala na ino religion wana nzambe asali mbisi mwasi na mobali ayebi ke reproduction botata na bomama nde kozalisa kopesa pe koyamba asali nzete ezali na botata na bomama asali nyama ya zamba mwasi na mobali asali fourmi mwasi na mobali nzoi mwasi na mobali
po banzoi babotana, po ba lion babotana, po ba mboloko babotana, ba imbwa babotana. Mais comment na turu ya moto akeli na ino kaka mobali abosani. To ebita lala ki mikolo boni atambola ki akende ki kope wapi po mona, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vraiment c'est mawa. Et c'est mawa. Botala na ino lokoyo ba yeli bino ba indo. Il n'est pas menzambe moko abosanaka bosanaka. Soko na ino asali boy après asituki. Soko asali boy après asituki. Te ba koko ya biso ba yebaka. Ndenge bakelaka mbisi ya mwasi mbisi ya mobali po ba se reproduire, ndenge bakelaki bato mwasi na mobali po bakoba mokili. Être parfait. Yango bankoko ba yebaki ntina ya mwasi a contribué au socle du développement. Contrôlement ya ba komisi mwasi lelo ba détruire mwasi. Religion na bango tango ye kumbinini. Massacre tuerie. E kumbinini trotte négrière ba teki ba indolo kwa nkoni. Baze ko mema ba indo na mobembo ya mpasi kokenda kotonga Amerique. Lokola kolie za ekite ba indo mosusu ndenge bakangaki bango ndenge bakokangaka ngando. Oyo bakufi mayeze ko kitela bandeko mosusu. Ba médecin na bango bazalaki na nani babangi balobi soko to komeka komema bango kuna soko ba développer épidémie moko kuna to koyeba ko traiter yango te. Obligé ko bwaka ba indo wana pake bo wana ya ba indo ko bwaka bango na mai. Po ba zonga ba ya ko kangali susu ba makaku mosusu na zamba. Au nom ya soi-disant bonzambe. Au nom ya soi-disant bonzambe. Yako tobaki bolandaka biso sans tendance et sans parti pris. Mpo mokili ya lelo ba memi ba indo na mokili ba kopesa ka moto valeur kaka soko atiki mokili ya mosu. Lelo na l'église de sommeil ba komi ko accepter mfumo kimbango. Po azeli susute. Ba contemporain ba bazalaka na leko na ye. Ba monaka ba miracle bibembeze ko pola ese ku ezongi na bomoi. Mais bon sono batelemi. Combien bakotaki na vision? Lelo natango ya nesongi nzina fumukuzu kia muzala panda na ngolo. Toze komona, toze koyoka. Combien ambassadeurs na vision? Combien ambassadeurs na vision? Te soko kolanda manaka ye na tendance to na parti pris oko komate na esika ko simba mayantina eseko biba. Religion eye e komisi ba indo baum. Tokei ko tonga Amérique. Mondela bandiko depuis Afrique ba valeur na ye tolobaka baye ya yambo bakumba na mikili ya poto bazebi tanga soite bi wele te. Puis alaki Afrique moko première grande puissance mondiale. Tolobaki yango na bamanaka ye to sala pose à la grande puissance économie na yo fele ka bato yonso. Armée na yo fele ka bato yonso. Misala na yo to science na yo fele ka bato yonso. Nde wana babengi yo grande puissance. Nde biso wana Afrique berceau de l'humanité. Biso wana Afrika et paikani mikuwa ya kala bako, c'est-à-dire bisonde bana ya yambo, bisonde to bandi mokili. Bonzambo yaki soi-disant et comme ça biso bana nzambe. Soko accepter mwana wana tabota maka soi-disant na zemi ya molimo mosanto, kombo na okingo kolongwa. Kombo na yo mapeka kolongwa, makolo kolongwa. Baindo bakomi observateur ya mokili. Lelo bakolakisa moindo ya kala. Mwasi azipika katolo. Na mwa etendi ya etendi moko azipi sexe. Bankoko ya biso bayebaka te balataka écorce d'arbre. Wana reproduit lelo na élite intellectuelle.
bankoko ya biso batambolaka bolumbu batongaka kaka bandako ya ndele moke. Mais bokozala grande puissance ndenge nini, première grande puissance ndenge nini, soko toaki kaka na bandako ya ndele, soko toaka bolumbu. Tokozala berceau ya humanité ndenge nini, soko tozalaka kaka na bandako ya ndele. Na répétaka eloko mpona kolakisa bino grandeur ya bankoko par rapport à bino élite intellectuelle, ba professeur de universités mayeboze ko tangisa. Soko kaka bibembe ya biso to ambomaka avant Jésus-Christ, yango wana banzoto ya ba pharaon ezongi Égypte. Mais to amboma bango biso ba indo de to amboma banzoto wana avant Jésus-Christ. Lelo Jésus-Christ mi quoi? Moto wana ebaki kosala formule wana ya kwambome. Bisika ya kobomba banzoto ya ba pharaon ba tombe tolo ba yango ndenge wana. Ba pyramide wana. Loposo moko tele lwa koki ko reproduire yango. Ba kosala ba gratte-ciel. Durée de vie na yango c'est moins d'un siècle, au plus ou moins un siècle. Mais ba pyramide, elle a li Mikolo Boni, elle a li Bamboula Boni. Physique, mathématiques, géométrie et botanique en Afrique. Mais balobi to aki sanzambe. Et sikawa to yambi Biblia. To bakisi nini? Boato suki boato. Lelo kuto ata milunga. Ba bracelet, ba câble, ba perle, yon sont importés. Yango tolobi, to bandaki na masolo na biso ya lelo, na masolo ye biso to zalaki na ngona nengo wana ya mikili ya poto to mama na biso ya mikili ya poto, to yebisaki bango yon solo poso pembe akobwa kaka na felika eze pona ko détruire eze inutile, pona ko rendre biso faible. Bonzambe na ye et yaki posilisa biso fa. Alors la preuve en est, yango komisa biso ba esclave. Yango eteka biso loko ankoni. To sambela kanzambe moko to yebite acteur ya film. Jeune garçon wana azala nzoto mikie ba panzi loko ba barre de fer boye ye wana bato bakoma ko sambela. Foi ya mokili mobimba ya baindo basé na mwana mobali wana tourna film wana. Même ba grandes églises batiaka elongi ya mwana mobali wana. Mon prophète ndenge nini se révéla te 1921 Fumu Kimbangu. Il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire. Ponyongo Silaki. 430 ans après. Tango ya bonsomi. Mais na tango wana bato ba comprendre kakate. Bato ba kobi. Na science ya loposo pembe. Science ya loposo pembe kumbela baindo nini. Maye ko détruire baindo. Toqué sur le plan médical. Docteur David Livingstone ayaka ko salani. Tozaka na maladie nini tokokaka ko soigner te. O esengela ki David Livingstone ayawa. Te tango ye ya kumbi tuberculose. Tango ye ya kumbi maladie du sommeil. Tango ya kumbi ba rougeole. Ba virus ba ye ko beta na mabele ya baindo. Bango de ba pelisaka moto po para après ba ko jouer na ba sapeur pompier. Bango de ba alimaka le feu. Ba kumbeli biso wa système éducatif. Système éducatif est na bango esali nini na baindo. Toko tanga poto zala auxiliaire na kanisi dada mangaza na conférence. Toko tanga kanini maya bisote histoire du Congo ba komi yango et pas ya soko ya Belge moko na programme ya UNESCO. Mais tobo sanate butalumumba la kaka yango. Histoire ya Congo pe Afrique ko beta mana bana ya Congo pe na ba Afrique mbango moko. Lelo mama moko akoki ko eba ko boti sapato.
bandeko na ye basi bakobota na césarienne te bakozongisa to bakokufa te akoki azala na témoignage na réputation médecin moko ta ko se référer na mama wana po azali na nkasa te oyo loposo mpe mba imposa lokola unité de mesure et intelligence diplôme médecine à loposo mpe mbe carie dentaire il faut balongola lino bakoki balongola 8 tant mosu bango mongo bakomi kopekisa me bakozwa solution te me koki ezala na tata moko quelque part nayebi tata moboti na ngai yata oye na maladie ya lino ekomaki ndenge nini matama evimbi soko ndenge nini asimba yo nde te asimba yo te to ezala likambo mosusu elakeli mabe oyibaki eloko ya bato soko ezali kaka carie dentaire en tout cas soko asimbi yo okopesa témoignage même médecin moko te ata ye moko babelaki carie dentaire basungaki ye na nkasa lokolo ozali na nkasa na bango te papier wana oyo ekoétablire yo ekosignifie yo ke olekaki epai na bango netelo na bango c'est inutile quel que soit savoir na yo na eteni ya bonzambe bazali koveye aske maye baimportela yo échappe yo te raison pour laquelle bazali kodote baéglise instrument possibilité financière yonso yonso bango nde batiaka thermomètre na kwiti ya baindu kwiti oyo loposo pembe atiaka na biteni yonso misato mpo bome politike na biso lelo est vrai il faut bandima kozala bamarionnette ya loposo pembe il faut bandima kozala bana ya misala ya loposo pembe soko boyi koleka na ekole na bango kombo na yo Mbuta Sankara soko boyi koleka na ekole na bango kombo na yo Mbuta Lumumba soko boyi koleka na ekole na bango kombo na yo Muze Kabila oboyi koleka na ekole na bango kombo na yo Kwame Nkrumah kombo na yo bao yonso baleka toyebi soko po ndimi kozala na ekole na bango soko si basise yo kombo na yo Mobutu bakovomire yo soko si basise yo kombo na yo Idriss Déby wana bakomona lisusu importance na yo te soko si basise yo kombo na yo Savimbi soko si basise yo kombo na yo Eduardo Santos se servir na yo après un temps balancer yo bandeko balandi tolobaka makambo ye na pasi na motema depuis 1921 Fumu Kimbangu ayaki po ya bosomi ya baindi mibutuku misato na boloko 30 ans de prison ayiba eloko ya moto te abimana mwasi ya moto te po balobi na motif ya condamnation na ye il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire et il a interprété la Bible de sa façon yango wana il faut ça la 30 ans de prison lelo 100 ans centenaire 1921 2021 bainde sika bafandi baze kokanisa nini yonso loposo pemba kotindaka na felika nalobi bien yonso soko ezata na eloko moko ya malonga bobenga na banimero yeze affiché na se etando na bino bo contredire biso soko ale ngulu akotinda makoso
soko alei dendo akotinda bisuka boyebi ndenge bobengaka yango soko alati bosoto yango akotinda na basuvetoma ya tombola lelo loposo mpe mba kotindelaka biso ye moto azali kosala bankisi bouti komona soko plus de 16 produits baretire yango na marché epai na bango est-ce que epai na biso ezali retiré lobi eleki endocide ezalaki kisi ya malonga ya typhoïde endocide nayebi to komela soko 40 quelques capsules na ntango wana lelo endocide ekoma kisi ya bampuku soki ezali koboma bampuku seke ezali na poison wana ebomi puku mpo azali moke mpa na yo ezali poison retardé me ntango bayindo bakokufaka bamort subite te batata basi bandoki batata aleki bandoki bamibango baboti suki ya pembe bango nde bandoki homme de science akoloba te bamboka yonso babundi basala bavaccin na bango bamboka yonso mpo nini Afrique fa subir mpo nini Afrique il faut subir lelo toyebi te Covid-19 ye wana azalaki année passée oyo batilaki bato na baconfinement to Covid-19 abongwani mpo liboso ezalaki fo badesinfectaka babus soko moto asimbi poignet ya porte yo mpo yo simbi okomi ate na pandémie wana soko na virus wana ezalaki nano tanto mwasi tanto mobali babenga le Covid la Covid ntango wana lelo nde bapesi ye kaze mwana mwasi totikali na la Covid yango totuni de fait kakomi mwana mwasi nde abongwani mpo lelo tozali kokama moto soi-disant kufi na Covid-19 bato bazali kolela bazali kosimba me toyebi baracha bato bibembe ya baaccident bakoseli yango coronavirus lelo soi-disant moto akufi na Covid bazongiseli famille bakenda balela ebongwana eli wapi mais il fallait bayebisa biso désormais corona ntango akomi mwana mwasi azali koboma lisusu te ndenge alaki koboma azali kose transmettre lisusu te ndenge azalaki kose transmettre na ne passé ntango abandaki sika te lokola loposo pembe nde moto abandelaki ndenge wana biso tokosala nini tokopiaka kaka Covid-19 badesinfecte baekole badesinfecte misala tomona badungulu dungulu nayebi te bana lelo soko bakoyeba dungulu eloko moko bomonaki bazali kofula nango na baboulevard ebimisaka milinga biso toyebaki yango vers les années 85-86 boye dungulu efulaka milinga badesinfecte mpona coronavirus mais lelo ebongwani corona yango lelo lukaka su barespirateur te ça fait mal ezali kosala mpasi te lelo barespirateur lisusu te lelo mpe quarantaine lisusu te lelo quarantaine te olingi oleka na frontière opesa frais soi-disant mpe bamoni yo na corona yango mais soki opesi quelque chose oleki bandeko balandi tolobaka tolelaka na kati ya ebale moye bomona mpinzoli na biso ezali te confondi na mai ya ebale homme de science lelo bayebi ke bankisi loposo mpe bakotindaka awa eze périmé expiré contre-expertise eze te soko bolingi bokenda na kososola partie scientifique te homme religieux ayei kolalisa bino pongi wana ezali kaka ataki ya bademon wana ezali kaka bamama ya quartier
Et pas na bango ba maman quartier ba ka bandoki te. Et pas na bango bankoko ya bango bazaka bandoki te. Kaka bakoko ya baindo. Lelo bana ebele babwake mina nzela. Topesa bango kombo. Bas enfants de la rue. Rue à Bota, bas enfants, les enfants de la rue. Bana wana, la majorité, 98%, bakanga bango bandoki. Nanya kanga ndoki, soi-disant, homme religieux, ba pasteur, ba moni bokono, kasi ba ebi ko soigner bokono te. Mais bino bolobi azena Yesu, akoni ata scorpion ko sala yelo côté. Mpo nini soko bokangi bana wana bandoki. Basé plus dangereux que ba scorpion te. Yoka bino boko tambola likolo ya ba serpent. Bongo bana wana bosuka kana ko bengana bango mpo nini. Po nini bo teretaka te. Oya ze kati na bino aleki ya ze kati na bango. Bino kutu boze ya mezo ya oligote na Satan. Kobwa kaina bisika bikauka malgré moto afungola ke to yebite. Mais boni boze ko lié ko ligote. Soit disant qu'il ndoki wana ya muke en miniature boze ko koka il faut ba bengana bana wana. Te yon solo poso pemba kumba. Ba ONG kumba pour ya ko déstabiliser Afrique. Asali mandoki expérimentation ya mandoki na ye awana Afrique. Awana Afrique. Akeli virus akeli na vaccin. Akomekela virus wana wapi. Et pas na biso Bolanda Laurent Louis na parlement belge aloba yango. Na vaccin ya polio nde tokotisa sida. Et pas ya ba africain to tsoka bango lokwa ba kobaye. Telelo ezeko continuer. Et si kanini ba homme de science ba fandi ba dénoncer. Et si kanini ba homme politique ba fandi ba dénoncer. Et si kanini ba homme religieux ba fandi ba dénoncer. Tel bato yonso basé ko sala au service à l'homme blanc. Au service à colonisateur, au service des impérialistes. Pero de moko uti ko leka na ba généraux bato ba la pandai biso to kotangisa makila pona ekolo. Nzoka bato wana pe ba investir saka na mabele ya bapaya. Ba officier militaire. Comment te etelo batangi. Tango bakei na etelo, bakei ko tanga. Batalisi bango kaka. Mosala bako sala po etombola loposo pembe. Religion bakei ko sambela, batalisi bango kaka. Oyo ko tombola loposo pembe. Politique pe ba yekoli ko pratiquer. Oyo loposo pembe. Meto mituna. Bato batala ke sika ba uti, esika ba komine esika ba zeko kenda. Bankoko ya biso basi bakufaka te na kobota. Césarienne ezalaka te. Mpo, mwasi uta e bandeli ya grossesse âgé surveillé. Rien que na respiration tolobaka yango biso tofandi na bankoko. Rien que na respiration. Ba mama wana bazeko yeba ke mwana zena position ya malamu te. Na respiration ya mama bazeko yeba ke mwana aleki monene. Ba cotisien na régime alimentaire. Mosusu oye ko sala ke mwana azwa taille normale pour bima na voix basse. Mais lelo soi-disant évolution en médecine. Lelo soi-disant mayel ekoli, soi-disant développement. Moi si soka kei ko bota. En tout cas boyebite. Soko moi si akei ko bota en tout cas boyebite. Soit te ya zonga mwana tikali akoleka na cimetière, soit maman leki mwana tikali. Et comme normal. Contre-expertise réalité, analyse réalité. Totuna, mais pona nini na tango ya bankoko ezalaki boete. Sika ekomi boete, bankoko wana lokwa batangisa ke elite intellectuelle ko batangolaka bolumbu, bazalaka mayele te, batribuer yango. Bankoko ya baindo baka na sagesse, mais intelligence te. Na sagesse batribuer nini? Sambole zoma, aina sanza. Mama tonginda kwati porto likolo molangi. Uwana nde bankoko ya biso. Sagesse. Toko sakaka tondimi. Bongo boato.
bongo boato ezepe sagesse to intelligence kotumba mabele koma ebende eze sagesse to intelligence koyekola koambome banzoto ya bato contrefiler mpona kosala tissu coton contrefiler raffia tosalaka velours na soie wana sagesse to intelligence wana sagesse to intelligence te élite intellectuelle agoba andima accepta foi oyo batangisaka ye na religion yango wana foi wana bamemi ye na ngambo ya politique yango même foi bamemi na ngambo ya science ya système éducatif esengo na moto andimi nzambe aboyi komona na miso te foi aveugle Adam na Eve bakoko ya baindo te kotuna kutu te moindo abimela wapi baluki bakosa tantôt na Cham tantôt na Esau soko tuni mais po Esau abotama moindo tata na mama na ifaki bazala baindo po Cham azala abotama moindo esengelaki tata na ye na mama na ye bazala baindo te balobi wana les choses révélées à l'homme les choses cachées à Dieu te totuna mituna te kaye esika kendaka na pays de nord abala abota mwasi wana utaka wana botuna te bandimisi biso Maria bota na nzambe tondimi baleki ya Maria ya basi na mibali basemeki ya nzambe tondimi Yesu amata tondimi un jour on a paradis tomata mbume kwa monene kwa kokoti to accepter kotuna motuna te soko boaki zomi oyo yonso batuni mituna kingo kokweya soko mitano to libwa mitu ekwei oyo akotika andimi kaka malgré ye élite intellectuelle bazali kotangisa nini te lelo bankoko ya biso batambolaka bolumbu bankoko ya biso bazalaka be na sagesse intelligence eyalaka te bandeko balandi mwa mituna ye totuni awa me botala bato oyo bakumbi nini na Afrika occasion d'Europe tobengaka occasion d'Europe mituka te bango bakimi soko batindi na Afrika seke bakimi pollution milinga wana oyo elingi ebanda kobima déjà basali yango entretien soko 5 ou 6 fois ezeli susu malamu te ekodétruire couche d'ozone epai na bango botinda yango epai ya baindo bamakaku na nzamba botinda epai na bango nini ya malonga batindaka badra balongoli na botel bayebi milimo nini ezalaka na bandako wana balongoli na bopito basouffre toma bato bakufa na ba cancer d'utérus soko cancer de col d'utérus na bato bakufa na bamakwanza soko kwakara ya ndenge nini bandeko mosusu bokonstataka soko ntango bosombaka bachaussette ya tombola soko yo longoli chaussette wana okose gratte na niveau mosusu toaka na chance toze na mokili ya moi ya moto etumbaka biloko mosusu bango moko bakamwaka babwakaka ebola pa na biso bakanisaka exterminer baindo bakamwaka ndenge nini ebola wana esalaka efe ndenge bango balingela te babwakaka mouche tchetcha wana maladie du sommeil bakanisaka ekosilisa baindo bakamwaka tuberculose bakanisaka ekosilisa baindo bakamwaka yango bakendeki na kosala conclusion que Dieu est noir. Dieu est noir. Le long enrôlement ya banfant soldat na kati ya ba groupes armés mais c'est bango ne mission to sala kina ndeko tambi to pesi bango mbote sika bazali meto tuna kimituna yo soko ko sala rebellion soko lo poso pemba parene yote bateka kamandoki wapi mbongo yo ko somba mandoki balobaka bal moko kutaka soko $1
balo ebetaka butu mobimba tanyonso ya rébellion to tanyonso ya ba trouble wana ba groupes armés ko salaka mbongo wana yo kosomba mandoki kutswa wapi okomema yango na moyen nini ti okumba yango esika yo lingo sala rébellion allez-y comprendre il faut bango basala ba parrain il faut bango bakumbela o mandoki il fallait bango baponela au site bango nde bakoyela yo lokola cop yo fanda kaka bayeli yo contrat na mesa ndenge ozali ko récupérer ba secteur ba millier bango bazali ko exploiter ba minerai élite intellectuelle cop wana tolobaka ngo eyelaka ba illettré eyelaka ba pasteur na élite intellectuelle kunda batware c'est aka pasteur te kunda batware aka pasteur te mandimi kosala soko groupes armés po aboma bandeko na ye bayindi pour l'intérêt ya l'homme blanc pour l'intérêt ya l'homme blanc tango yo ozali koboma bandeko na yo bango bazali kozwa baminerai bazali kokosa kobombela yo mwa pourcentage na banque na bango bayebi ndenge nini bakorécupérer yango lobi basalaki yango na Jean-Pierre Bemba bakita ye c'est-à-dire azala innocent mais après 10 ans de prison lelo bakite Laurent Gbagbo après 10 ans aussi qui dit acquittement ba monité Mbeba mais Jean-Pierre Bemba zaki sénateur ya mboka na biso ba mbongo ba dépenser et que ipamba ba compte bakanga sima ya ko akite ba jongisi zéro ba sala coup de temps na Côte d'Ivoire armée française de ba bombarda résidence présidentielle. Il y a chef de l'État élu pour y gagner l'élection. Soko tamboli à la contre les Mibeko na bango Torobaki, comme on a eu Mouzé Kabila. Mais à ta peu accepter Mibeko na bango, Soko ba Siseyo, comme on a eu la Mobutu, comme on a eu la Idriss Déby, comme on a eu la Charles Taylor. Comment on a eu la Blaise Compaoré. Bah préparer le président Mobutu, le défunt, à sa coup d'état, na président Kassa. Faut pas trahir Mbuta Lumumba. Yasuka Kiwapi. Bah Sanza Kiye, pour ba faire sa ouverture na Mouzé Kabila. Bah utiliser Blaise Compaoré pour assassiner Mbuta Sankara en pleine réunion. Les lois c'est wapi Blaise Compaoré. Ben utiliser Charles Taylor pour assassiner Samuel Doe. Assassinat d'un président de la République en direct, il y a média, il y a télévision. Basé ko kataye ndambo. Basuka ki wapi na Charles Taylor. Prince Johnson na suka ka wapi. Bandeko Baindo, bandeko ba Congolais, bandeko Balandi, ya Vouvamu télévision, père ba Mwangisi, Vouvamu TV na internet. Motakui na nzeta mbila na tongo apesi ba ba na sima nzanga mayele. E moni liso ekotoboloko liso te. Bon mais religieux. Religion importée salinine. Oh bino boze ko prôner lelo. Botali kaka ba intérêt égoïste. Po bino baze ko semele bino. Bandimi na bino ba pauvre malheureux. Po nini bino ba pasteur. O boze ko te ya bango bazila royaume de ciel, bazila paradis. Po bali ya ba mela. Po nini bino bozili ya ngote. Po bino nde boyaka na butu bokutana ki na Yesu. C'est que bino nde boko expérer na paradis plus que bandimi. Mais pour nini bino boze ko s'enrichir awa na mokili ya mosuni na tour ya bandimi bazila paradis bakanga nzala bo moyo mobimba soko ko vivre 80 ans
andima kokanga nzala akenda kolia be na paradis un jour. Mais pour nini bino bozili yango te? Pour nini bino bozili yango te? Mais bon mituna pe motuna. Pour nini l'exploitation de l'homme par l'homme? Boze kokoba ko exploiter bande kona bino. Na nzambe moko importé. Nzambe moko atana ndoto ata sima yaliwa. To mona kayete. Atana ndoto ata sima yaliwa biso to mona ka Jésus te. To mona ka Mahomet te, to mona ka Bouddha te. Mais belé parmi biso ba mona ka fubuki mbambu. Atana ndoto atana vision boyi. Mais tout ça, élite intellectuelle. Mais bon, mituna. Combien de finalistes Bino Bobimisaka chaque année? Combien de finalistes à ta tonga, à ta bouton? Bah chinois, lelo basé au défi des États-Unis bon. Lelo basé grande puissance économique, Chine. Batangi na système éducatif importé, révolution culturelle il y a Mao Tse-tung. Il y a encore la révolution n'est pas un dîner de gala. Élite intellectuelle. Nini boze koko bakotangi sabana. Nini boze koko mela bana. Soko bato bakotangaka, maye kolongola bango na mkoko sope na mikakatono mizengele bango. Nini bino boze kotangisa? Était le kotia wanambula nini? Tel alors, ata tonga ta bouton. Homme politique. Homme politique. Charte de l'impérialisme. Boyebi yango tote. Dirigeant nini ya loposo pembe aya ko bomba misolo awa. Te. Kaka bino nde boko bomba ke pai na bango. Ba milliards ya président Mobutu e monana te et se volatisa. Ya bino nde ko mona. Ya bino nde ko mona. Elembo ya motuna o bino na français bobaka point d'interrogation. Elembo ya motuna ya binonde komona teto zwa mayele yango ne songanzi na fumukuzu ke muzana panda na ngola mokobi bongo misala ya 1921 batelemi netsongi ya nzila mola kisinzila balobi homme politique batema na spiritualité na yo lokola barabe babatami na islam lokola ba européen babatami pe na judaïsme pe na ba franc-maçon na bango. Lokola pe ba asiatique kuna babatami na bouddhisme na bango okozala fort. Boko traiter na bango na même pied d'égalité. Bako konza bino lisusu te lokola baumbu. Homme spirituel. Nzamba ala qu'importe te. Soko bango bakanisela ka bango tango bakotaka na boumbu. Biso pe tango ya nyongo silaki. Tata kelili corona se akanisela ki biso kotindela biso fumo kimba. Na kelasi importé, na bonzambe importé. Boko sala beba umbu. La preuve en est. 5 siècles ya kosambela garçon wana nzoto mikie. Toze ba umbu. Toze ko kufa lokola épidémie ekoti na basoso. Tala réseaux sociaux lelo. Tala réseaux sociaux lelo. Bilenge ba koma ko kufa koleka ba boti na bango pe koleka ba mibange. T'es sans protection. Nzokande soko to kenda na spiritualité na biso soko to reconnaître fumu kimbango lokwa lisiko ya baini. Tala epaikani milimo na biso ekopesa inspiration na bome politique. Bome politique bakoyeba ke bazé bakambi po bakambe mibali. Bakokenda bongo na ko protéger homme de science. Et sika misala ekomonisama po bako batela ba valeur. Bako batela betoile bilembo bato baye nango. Mwana na bino moka sala ki groupe électrogène ezeko démarrer na mai. Bo sepeli bo la kisi na information ba pesa ki e bourse mais ba yibi bino valeur. Tel est l'autre zeko koba na principe
Yawa pesaka bana Israël. Dépouiller les Égyptiens. Ba homme religieux batangisi yango na ba homme politique. Tozalaka na devoir yawa tinda ya ko dépouiller ba Égyptiens. Ba homme politique ba saleli yango lokola mibeko mikanda charte de l'impérialisme. Mbongo yonso bot ebata me pai na bango. Ba frontière na bango, ba mapango na bango ba garda. Ozena kati ya Angola, soko respecter kaka superficie wana lopango ya ba portugais. Oyei na RDC, o respecter superficie lopango ya ba belge. Okei na ngambo ya mfua Congo Brazzaville, yokana no Congo Brazzaville. Mboka ya de Brazza. Soko respecter kaka superficie wana lopango ya ba français. Nzete na biso ko kenda tango yonso. Homme politique observateur, homme de science observateur, homme religieux n'en parlons même pas. Yende monta surveiller à Kwiti, ma bêta na baï. Bisotolobi, Kimia, Yafumu Kimbangu Balongo Pe Bankoko. Ezala na bino, Tokutani, Mbala ya Shimana Manaka Isusu. Matoyo. Yeah.